Deuxième étape, awa Balaam bayebisie ekolo moko makasi ezwaka te sika kolekela mpei na bino oyo me ekolo so akotela mpei na bino sekele bato bakufa. Balaam azalaki nzambe ayokelaka na nyonso asengaka soki amodiri mpe esimbi. Kasi eloko moko azala mondele kitoko, mondele atunaka avasaleka bakomi proche na bango mpo bakotela kati ya vile na bango. Mokonzi Balaam e Balaki azalaki roi ake koyebisa ye ke bato nyonso bakoti nyonso na pays toza na pouvoir te ya kokunda kati na bango mekende komolire bango. Ntango batie moto batie bangombe, Balaam elobi mokonzi tikala awa ngai nayeba kotuna nano nzambe nini akoyebisa ngai. Kuna ke na likolo ngomba ake kotuna molingo seke bato oyo ozala kobundisa nzambe azalaka te. Nga moko na nzambe azalaka te moye osimba bango moye mpona bamemekati na bango po te nga nzambe azalaka te. Balaam akontela kotuna ye nde azoede baisraélite. Chapitre 23. Otanga chapitre 23 verset 3. Balaam alobi na Balaki, telema awa pembeni ya babonza na yo, ngana okende mo mosika, ntango mosusu yawe akoya kokutana na ngai. Makambo nyonso oyo akoyebisa ngai nakolobela yo yango. Mpe akenyi mwa ngomba moko ezanga batiti. Bongo nzambe aye kokutana na Balaam. Mpe alobi na nzambe, nasila tongi bamesa sango, mpe nasila zikisili yo ngombe moko, pembeni moko na moko. Yawe ayebisi Balaam maloba oyo asengi koloba. Mpe atindi ye azonga epai Balaam. Bongo Balaam azongi, mpe akuti Balaam atelemi pembeni ya bakonzi na ye na bashefe ya bamoabite. Balaam abandi koloba boye, Balaam mokonzi ya Moabe abengisi ngai utale epai moye bimaka na bangomba Siri. Alobi yaka kobwaka libota ya Jacob bisuma, yaka kotombokela bato ya ekolo ya Israele. Kasi ndenge nini nabo kobwakela moto lisuma oyo nzambe ye moko abwaki lisuma te? Ndenge nini nabo kotombokela ekolo oyo yawe atombokeli te? Ndenge nini nakobwakela ekolo bazotungisa abwakela bato lisuma, bazotungisa amodiri bango. Bongo za makasi kokoto biso toyeto za nganga, biso toyeto za muto kusa nzambe za kati na batu oyo esengeli omodiri bango bango lisuma. Kasi ekisa kutungisa verse moko za kuna ayebisie zela tika kana kena pene sobo na kende kotuna yawe kuna kende kotuna yawe nzambe kona yebisie batu mwayosimba bango soka tuna kinzambe tele po bayebisie ke bato telema bayebisie na ndenge komodiri bato oyo koloba kati na bango. Mais alingaki kosambela te kotuna nzambe tokisa bino kosambela na kotuna nzambe eza biloko mingi eza na batape so kuna kotonga eza so kosambela te kokoma kotuna. Mais eloko moko toza incapable kokutuna biso mpo tokumbaka na bacharge po soki oza na bacharge boyokoma nzambe mpe ayalula yo awa nini ezokosala akia na esobe tikala awa kusali na esobe unakendaki nzambe musike bato okoyasimba bango ezalaki. Na verset 3, Balaam alobi na Balaki, telema awa pembeni ya mabonza na yo, ngana okende mo mosika, etango mosusu yawe akoya kokutana na ngai, makambo nyonso oyo akoyebisa ngai nakolobela yango. Mpe akei mwana ngomba moko ezanga matiti. Bongo nzambe aye kokutana na Balaam, mpe alobi na nzambe, nasila tongi mesa sango, mpe nazikisili yo ngombe moko, pembeni moko na moko. Yawe ayebisi Balaam maloba oyo asengi koloba. Alléluia. Amen.
Tawa tuli yawa pendi yawa solo bilema. Bato na nzamba na mwa aussi baba mo. Azoge siwa kama tomo na mulimo. Bela chapitre 24. Chapitre 24. Et azo prophétiser par le oyo ela ko ko sura yo. Azo lo bela mona kache ni konta na ona mondi moyi. Na mondi na ni ko sura na prophète makasi. Di bonde ko na ko. Di bonde ko na ko. Azo prophétiser ko ya kwa na chapitre de combien? C'est pourtant 24 verset 17. Et nazali komona moto moko kasi ayena nupie. Nazali kotala ye kasi azena musika. Nazomona kati ni moto mundu moko azana no kati maza musika kati na bino. Monzoto moko ezali kobima na kati ya bana ya Jacob. Monzoto moko zima na kati ya bana Jacob. Bokonzi moko azali kobima na kati ya Israel. Bokonzi moko fana Israel. Akopasula bamwabiti mitu. Merci à la puissance, akopasula kwa vitu ausala na mbuya yako Israel na likulu moja kwa chambo na kati ya Israel na kukiseshi. Profeti moko de profetiza akokani na kati de profetiza avant Yesu. Exacto tuna kuna nzambe za soka tuna. Soka za la kasamba katika ambe sono bishop ba sana zabe bele de kontra ba problème. Dabe sono figo passer mo ba yakuna great wo ko tate. Ici ko tuna nzambe ka passer mo de o sala nami o kontra critique. O kontra ko birimire mais ye soka tuna ka nzambe te linga ndenge nini o zakata. Mais ko tuna kuna nzambe ayanu. Pour exemple, le professeur de la carte de compte. À quel moment ça vous pose de la bateau pour aller sur le pavot? L'optique à vous parler. Pour exemple, à sa raison. Seigneur Jésus confie à ses presque près. Alliance soit la position ça. Alliance, il y a un manqué sur le qui il y a Abel. Sauf Makina ya Ben et son père qui est au sol et pour ma première alliance. Les ingrédients alliance super Makina de Salini et son. Ya moja mafona qui Makina et Koka. Bonjour, alliance ya Ben et Salacte et Segri Makina sur ses Salini et son. Ya omoni massacre sur Masega Makina, Masega la première Makina. Parce que c'est ça Masega Makina pour des arbres de Makina ya Abel. Mais dans le temps, parmi nous, parce que la semaine, le bon côté, à 5 fois, à 5 fois, à 5 fois, pour à le premier jour, à son 4 côté, Nini et Josa, Matthieu 27, verset 52. Nini et Josa, à 4 côtés. Bolanda, soit à Jésus, pour qu'il nous aide, pour tant capitalité, pour nous regarder dans la maison, parce que tant capitalité. Matthieu 27, 52, tutanga kwa Yesu. Basimetiere pongwami. Te batu mingi nzambe bakupaka basekwi. Babimile basimetiere pena simba koseko ya Yesu bakoti na Jerusalem. Alléluia. Amen. Batu ebetanga kati motema na kati ya croix batu nyonso bakufa basimitiere basekwaki bamona Kristo Yesu monde mobimba Jésus mobimba batu nyonso basekwaki. So là, chapitre chaque monde pas que monde là, on est intérêt à vous faire. Mais pas que on Abraham. Mais maintenant, tant que c'est quoi qui 3 jours on a bazakaka na 4 la monde parce que c'est rien pour la seba boy à gâter à battre. Donc je suis Pierre combien 3 verset 19. 1 Pierre 3 verset 19. Tutanga kwa Yesu. Amen. Na mkuyana yeye mulimo akitake paya milimo ya batogo bakangama na mboka batu bakufa bona kotea bango ekala batu wana bakoya kotosa nzambe zoka ndiye azali kokanga motema tango nowe abale kotonga masuwa. Alléluia. Amen. Tango ba passé comme vous êtes 3 jours deuxième jour akete ya batu ko bazakena baile bakosenga molimbisi
deuxième jour. Troisième jour, à quitter la troisième monde, les après monde, deuxième et troisième jour, on va gâter. Dans un autre, dans un autre, après le monde. Deuxième monde, il y a un autre aggroté. Troisième monde, selon Isaïe, pour être suivi, à quel âge il va voir un qui n'a pas fait ma casse pour battre la moune de terre. Papa, pour la moune. Un fils de papa, battre la moune de terre. Troisième jour, à ce moment là, tu vas se dire, na deuxième monde, na premier monde à santé si bango, mais t'as que pas de bango, na pas paradis. Gala Ephésiens 4 verset 8. À que panza bango. Voilà la Bible de Dieu. Ephésiens 4 verset 8. Yabone comment boye tango matek mikolo amemaki bakuna wakangati pe akadreki bato makabo. Amen. Amen. Apanza ki bango bamusura pande Abraham. Apanzi bango bamususu boy. Apanza bamususu boy. Mais dans les temps bango kufa basaki na serre bato kufa. Mon côté à 50, mon côté paye susu. Oyo akendaki na Ramdise, ba basaki na nzela kenda Ramdise apati o sebo na Yesu prophète bokote akokana Yesu. Prophète bokote asala oyo Yesu Mesia asala. Zamba suma bila ndio so so Yesu ya wana sakina kwa